Zélifi. Ozolekisa pona ko bomanzo ko travail, ozo travail ne pona batuana parce que bangonde batu bakanga yo. Mais malgré ma situation, on a vie, on a conscience, on réfléchit. Pourquoi vie n'a pas boy? Pourquoi les bottes la biche za ko kangama? Pourquoi ma kambozo les kaboy? Mais rien. Osota la kaka. Okoma ko vivre kaka. Elongi kaka ya mawa. Moni mutu soki azane elongi ya mawa to lati ndenge nini ebonga na ngote. Ebonga te. Mutu soki azane elongi ya mawa. Ata bongisi ndenge nini eko simba ka telongi nezo funda ko za ma problème. Elongi funda ka. Te muto yo azana ba problème. Bien-aimé. Prison nini yo se retrouva. To kashoni to lieni ni bakanga yo bien-aimé ti lelo ko ko s'en sortir te. Sikoyo nakata ba situation difficile, nakata ba épreuve, osota la génération ezoleka, bana mke mpe basokola. Mais bino bozo public sakaba même situation bozo tourner kaka rond. Mutu oyo azalaka na singala kingo atuna kaka rond, azo dépendre na mutu azo contrôler. Tozala na ba chaîne ensuite obimi bato bazala ba mbwa, anga bimisa mbwa ke kobetse tu atiaka esinga pa kile musika te pas dépendre na ye. Ata nani mbwa linyali loko boy. Mona kolona ya benjie moyo lia ezate a continuer nzela o alingaka telema bwa kende boy moya kende ezata benjie yakao lelo ba vie na biso bazo benda biso bazo mema biso bisika o bango balingi. Pourquoi ta msungano moko toza hôtel to fongola porte mo quelque part ta msusu yope o fongola na porte te ta msusu eza ba parents na yo ba fongolela la porte. Ta msusu kenaka kokota place moko boy ekanga yo. Ba msusu pe l'église to kota. L'église to kota bien aimé ya mabe kanga biso. Ekota biso na kati ya baliena bona kati ya prison. Yo kati okoti na kati ya église moko na kati ya prison. Ekanga vi na yo okoma mona nyoso tu kaka ta msusu normal. Bazo kosa bino même normal. Bazo loba makambo lokuta nazo mona ngo normal. Ozo ndima kaka oui tu peux age leki afifeke ili wape ya kate eye. Bonheur ozalaki na yango osimbite. Promesse nzamba pesa ki osala osimbite. Pourquoi ta msu yo mokenda komitika na prison wana? Bien-aimé, il y a plusieurs sorties de prison. Le Seigneur salama amgolu na kota na tala. Ba prison mususu mona na kati yo kuno kazane to sana mukinzo ne ba kota na kati ya ya cimetière uvanda na cimetière na batu bakufa. Prison batu bakufa. Siko yo mutu vana na batu bakufa siko na physique bo miselo nini. O miselo nini. O bimselo ngia kitoko te. O bimsa sola kitoko te. O mona tam sezo kansa solo ozo bimsa tam soza be oche parfait tout même tout sera sentir o kaza o miso sola mpoka sola mabe ozo bimsa sola mabe. Mais yo moko mo miyeba ezate. Parce que ça makambo molimo. Et so senga ngano to telema to comprendre. Yango Isaiah lobi amoni bana Israël na kati ya souffrance. Bana Israël ba ndeko lata suma lamu te po bongo bazaki à l'époque c'est ka problème ba milati si ba belé ba milati ba sac donc ma belé ba besoin ma belé ba tie pona nini kolela passer les kaki. Il y a des fois mon asso total na ba Afrique na biso condition kotika na lupango mo lo ba lupango ça va pas. Ozo tala déjà kaka image ya lupango so ko refléter bien même makambo malamu te. Image ya lupango la c'est que non sur na koti lupango vina ngo ekangama. Ota no condition batu bazana muta ata la mama malamu azala te. Bana batango la kama kolongulu. Eloko kolia pasi. Ta kususo salaka na yo bien lupango kenda ko kote zaka lupango mabeka nga vina yo. Ekoto na kati ya prison. Ozaka na musala ekendaka boy. Ozaki na ba mbongo bandeko vivre no bien mbala moko prrr mbongo sili. Vie comme il passe. Oluka musala ozozwate. Oluka mbongo ozozwate. Okota boy ozozwate. Bien aimé, lien pe na ba prison. L'ennemi a méchant. L'ennemi a mutako vande le boité okanye maboko te. L'ennemi a mutako sakana na ete aza manipulateur.
Shalom, shalom, la famille dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre apôtre Lynn dans la servante de l'Éternel. Je voulais vous passer un message de la part de notre Seigneur. Bon, j'aimerais que chacun de nous prête l'attention et écoutez jusqu'à la fin. Ce message sera divisé en 3 parties. Suivez la première partie, deuxième partie et la troisième partie. Si quelqu'un veut me contacter, vous pouvez me contacter sur mon numéro 0033 751 15 24 17. Que le bon Dieu vous bénisse. Nous sommes une église, l'Éternel source d'eau vive. Donc, c'est l'église de Dieu. Si vous n'avez pas la place où prier, après avoir écouté les messages, pensez à me contacter. Nous prions sur Zoom. Il y a aussi l'église locale sur place. Donc, voilà, on peut. La nuit, nous prions sur Zoom. Si vous voulez nous rejoindre pour la prière et la méditation de la Bible, les enseignements, pensez de nous appeler sur ces numéros-là. Et que le Seigneur vous bénisse. Écoutons le message. Livre de Ésaïe 52. On va lire des livres de Ésaïe 52. Là où la Bible dit que Jérusalem sera restaurée. Alléluia. Jérusalem sera restaurée. Lorsqu'on parle de Jérusalem, Jérusalem c'est la ville de Dieu. La ville là où que si dans notre époque, tous ceux qui croient en Jésus, ils entrent dans cette ville de Jérusalem. Parce qu'il y a notre Jérusalem qui nous attend en haut. Ici aussi sur la terre, il y a un Jérusalem bien-aimé dans le Seigneur. Alors, si je peux lire, la parole de Dieu nous dit que nous devons savoir que c'est Dieu qui parle et il est là. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Acclamons pour la parole de Dieu. Acclamons pour la parole de Dieu. Bien-aimé, ici c'est notre prophète Ésaïe, qui prophétise. Si le Seigneur veut faire quelque chose, il envoie toujours ses serviteurs pour prévenir. Il envoie toujours ses serviteurs pour parler. Donc je répète un autre verset, Ésaïe 52, du 1er jusqu'au 6e verset. Donc, ici, notre prophète Ésaïe, il prophétisait pour les enfants d'Israël. Parce que les enfants d'Israël étaient captifs en Babylone à cause de leurs péchés. Leurs péchés les a conduits, mais les a enfermés en Babylone. Alléluia. C'est le péché de Babylone, des enfants d'Israël qui les a retenus captifs en Babylone. Maintenant, le Seigneur a envoyé le prophète Ésaïe pour expliquer, pour les annoncer que le temps est arrivé, mon peuple sera délivré. Le temps est arrivé, mon peuple va sortir de l'esclavagisme. Mon peuple, le temps est arrivé, mon peuple va secouer les poussières de ses pieds. Alléluia. Changer des habits, des fêtes. Alléluia. La Bible dit réveille-toi, réveille-toi, réveille ta parir. Cela veut dire il y a beaucoup de gens parmi nous qui dorment en ce moment. Lorsque je parle de sommeil physique et sommeil spirituel. Il y a beaucoup de gens qui s'endorment. Peut-être il y a une situation dans ta vie qui se passe et ça t'a donné, ça a découragé ta vie. Situation aux les canons peut-être il y a un qui oh là la pongi
oza na makasi kutu ya kopriye te, oza na makasi ta mosusu ya kolamuka te. Bien aimé, yango na Esaïe azoloba na bana Israël, bolamuka, botelema, ta ekoki, bozwa makasi na nzoto, botelema, bo changer ba vêtements. Alors, il n'entrera plus chez toi, ni incirconcis, ni impire. Secoue ta poussière et lève-toi, mets-toi sur ton sein. Jérusalem, détache les liens de ton cou. Et les liens de ton cou, captive fille de Sion. Ici, je voulais juste d'abord expliquer les liens et la captivité. Mutu soka zali na kati ya lien. Bien-aimé, eza pasi soko zu conscience te, soko telemité. Eza pasi po bima na kati ya lien wana. Ndeni mutu akoki koyeba lien. Bien-aimé, tokanga micro comme tout l'autre fois parce que là ça voilà. Mutu soki aza na kati ya lien, toza na ba lien, surtout nous parlons de lien familial. On parle de lien familial. Il y a plusieurs sortes de liens familiales. Bien aimé, il y a des fois tu vas remarquer comment détecter les liens familiales. Il y a des fois dans ta famille, là où tu es né, tu vas remarquer que le maladie là que tu as, peut-être ta grand-mère aussi avait cette maladie. Peut-être ton père avait cette maladie et cette maladie t'a suivi jusque-là. Et ça va descendre encore à tes enfants. Maladie héréditaire babengango. Nakata maladie wana bien aimé. Yango babengango lien. Ils ont lien zolanda génération jusqu'à 4e génération. Imaginez-vous si vous êtes 2e génération. Donc, c'est-à-dire que tes enfants et tes petits-enfants seront dans le même lien là. Ça va continuer. Mutu aza lié na lia famille, au moins na famille wana baba la kate. Liba les alraté na famille wana. Personne ne se marie. Bien aimé, réveillons-nous s'il vous plaît. Je sais que nous sommes là, c'est pendant la nuit que nous sommes là. Il est déjà presque 1h. C'est le moment où les apôtres étaient avec Jésus. Jésus les enseignait pendant la nuit. C'est pendant la nuit que ta délivrance, tu peux trouver ta délivrance. C'est pendant la nuit, bien-aimé, les choses spirituelles passent. Tu peux réussir ta vie pendant la nuit, pendant que les autres dorment. Et toi, tu cherches Dieu. C'est pendant la nuit. C'est un temps de sacrifice. Celui qui veut avoir de grandes choses, il faut se sacrifier. Sans les sacrifices, on ne peut pas obtenir de grandes choses. Alléluia. Les liens familiales. Tu vas remarquer dans ta famille, tes frères et toute une génération ne se marient pas. Bakangama na lie bazobotaka na kati ya bandako na bango, bazobotaka na kati ya ba famille na bango, bazokubota kaka. Bien-aimé, lien familial, elanda, ezolanda. Tous en a plusieurs sortes ya ba lien. Lien mususu omona boye. Obana na baza na façon moko bo mona makamuka ya mabe na kati ya ba lien famille. Makambo ezalaka ya mabe ya malamu ezalaka te. Osiko se toke na kati ya captivité. Et beleta mususu botama déjà famille ça ezaka déjà na kati ya prison ténèbres. Eza déjà na prison parce qu'à cause eloko moko boye. À cause el kamon botama mususu bakoko na biso basala yango sala ke non na kota lelo na kati ya prison wana. Na kota lelo na kati ya prison wana botama déjà na kati ya prison wana. Prison mususu pe ezali ta mususu ba parents na yo makambo basala yango sala ke non bakota na kati ya prison et ténèbres. L'ennemi akanga na kati ya prison. Prison mususu pe ezali bien-aimé dans le Seigneur. Etamboli ya ngai na yo ekenda kokotisa ngano na kati ya prison. Tango mutu ozotambusa na kati ya prison, oza na kati ya impudicité, okota na kati ya prison impudicité. Tango mutu ozotambusa na kati ya mensonge,
okota na kati ya prison mensonge tant ozotambusama na kati ya makambo surtout na biloko tozolata oyo bien aimé ezokota biso na baprison sans le savoir. Makambo ebele tozosala ezokota biso na baprison toke komikanga biso moko toke komitika na baprison biso moko kolinga mibala bato biso moko toke komitika na baprison kodefa banyongo oke komitika na prison esclave odefa nyonga bato ofutaka te omikanga na prison na ye po aza na pouvoir likolo na yo kolobele oyo nyonso to bezwa yo. Bien aimé, ba prison mosusu ezalaki ta mosusu okenda libala mo bomikota na kati ya libala wana ekuti no lia ya famille wana ekangi yo na kati ya lia ya famille ya libala wana ekuti na kati ya kasho bazalaka na kati ya kasho yo mpo koti na kati ya kasho wana mpo bima moyo bima susu eza te mpo na nini libala okotaki ekoti yo na kati ya prison. Comportement na biso mabe esalaki tokota na kati ya baprison esalaki tokota baprison et ténèbres. L'ennemi alukaka à porte akoki kokota na kati ya prison te sans porte ofongola porte moko quelque part ou bien tes parents bafongola porte moko quelque part yango esalaki non bokangama na kati ya prison wana a réclamer bino alie bino na singa na kingo abanda kobenda bino lokola bameme lokola bantaba. Bien aimé mutu azali liya kenda musika te mutu aza na kati ya prison akokende wapi tous les quatre coins totalaki lobi bien aimé dans le Seigneur Paul na Silas na kati ya prison basalaki liye na bachaîne babwaki bango siko na prison bima batala yo tamso eza problème anga na yo sikoyo ozomona ke makambo ezotambola malamu te mutu aza na kati ya prison makambo etambola malamu te omona ta mosusu le même salaire yo ozozwa na ndeko baninga baoavanse yo ozoavanse te omona ta mosusu ke non le même affaire bozosala même baninga bazoke liboso yo ozoke liboso te omona mosala mpo yo ozwa baninga baozwa mosala na facilité mais toi tout c'est toujours difficile omona pour obtenir. Bien aimé, ce n'est pas tout le monde qui prie pour obtenir, ça sera toujours difficile. Mais il y a des liens qui sont réclamés à Bisso. La prison, tout ça dans la prison, tout ça commandé par Batou, tout ça dirigé par Batou, tout ça dominé par Batou. Alléluia, il y a ça pour empêcher que tu avances dans ta vie. Au moins, je sais que makasi, au moins, tu as une balité, tu as une beauté. Mon mbali qui toko boye, so tala est vraiment boye. Mais azomona nzela te. Pourquoi? Lien ya famille. Prison ekanga ye. Moya sala oyo azali libre eza te. Mutu azaka na kati ya prison azaka libre te. Aza enfermé. Vie eza kokangama. Ozo sala comme si ça va, mais ça va pas. Même nelonge ezo funda. Elonge lati masque. Mutu aza na prison. Ozo ata rebongisa elongi wapi? Nana ko permettre yo bongisa elongi parce que mutu aza na so benda o place nisto ya lingi. Ta nzalaka te. Ba problème elati nzoto. Humiliation elati nzoto. Ozo mona mwasi kitoko, mais soko tali ozo mona neti mukolo moko boyo. Pour la nini ba lien prison. Pour la nini oza na singa moko boyo, oza na kasho moko boyo. Bien aimé. Mutu azala na kasho, azala na service ya mutu akangai na kati ya kasho. Olo travailler pour na yo moko, ok tam su tanyo su yozo leksa pour na ko bomanzo ko travailler, ozo travailler ne pour na batu wana parce que bango nde batu bakanga yo. Mais malgré ma situation wana ezo lekelo na vie, ole ozo ata conscience o réfléchir pourquoi vie na ngeza boy, pourquoi libota la biso eza ko kangama, pourquoi makambo ezo leka boy. Mais rien. Osotala kaka okoma ko vivre kaka elongi kaka ya mawa moni mutu soki azana elongi ya mawa to lati ndenge nini ebonga nango te ebonga te mutu soki azana elongi ya mawa ata bongisi ndenge nini ekosimba kaka te elongi nezo funda kozana ba problème elongi funda ka
ke moto oyo aza na baproblème. Bien aimé, prison nini yo se retrouva, to kasho nini to lia nini bakanga yo, bien aimé, ti lelo koka ko s'en sortir te. Sikoyo na kati ya situation difficile, na kati ya épreuve, ozotala génération ezoleka bana mke mpe bazokola, mais bino bozolekisaka ba même situation, bozotourne kaka rond. Motu oyo azalaka na singa na kingo atournaka kaka rond, azodépendre na motu azoconduire. Tozalaka na bachien non, si tobimi bato bazala bambwa alinga bimisa mbwa ke kobetse tour atiaka esinga po akende musika te po adépendre na ye. Ata nani mbwa alinga lie eloko boye, mona kolo na ya bendi ye moyo lia eza te, akontinue nzela. O alingaka telema bwa kende boye moya kende eza ta bendi ye yakao. Lelo bavi na biso bazobenda biso, bazomema biso bisika oyo bango balingi. Pourquoi ta msungano moko toza hotel to fongola porte mo quelque part, ta mususu yo pe o fongola na porte te, ta mususu eza ba parents na yo ba fongolela o porte, ta mususu kendaka ko ta place mo boy e kanga yo, ba mususu pe l'église to kota. L'église to kota bien aimé ya mabe kanga biso e kota biso na kati ya baliena bona kati ya prison, yo kati koti na kati ya église mo koti na kati ya prison. E kanga vina yo okoma mona nyoso tu kaka ta mususu normal, bazo kosa bino même normal, bazo loba makambo lokuta nazo mona ngo normal, ozo ndima kaka oui tu peux age leki afifeke ili wape ya kate eye bonheur ozalaki na yango osimbite. Promesse nzamba pesa ki osala osimbite. Pourquoi ta musu yo mokenda komitika na prison wana? Bien aimé, il y a plusieurs sorties de prison. Le Seigneur salama amgolu na kota na tala ba prison mususu mona na kati yo kuno kazane to sana mukinzo ne ba kota na kati se ya cimetière, uvanda na cimetière na batu bakufa. Prison batu bakufa. Siko yo mutu vanda na batu bakufa, siko na physique bo miselo nini? O miselo nini? O bimselo ngia kitoko te, o bimsa sola kitoko te. O mona tam sezo kansa solo ozo bimsa tam soza be o che parfait tout même tout sera sentir o kaza o miso sola mpoka, sola mabe, ozo bimsa sola mabe. Mais yo moko mo miyeba ezate. Parce que ça makambo molimo. Ezo senga ngano to telema, to comprendre. Yango Isaiah lobi amoni bana Israël na kati ya souffrance. Bana Israël ba ndeko lata suma lamu te po bongo bazaki à l'époque c'est ka problème ba milati si ba belé ba milati ba sac donc ma belé ba besoin ma belé ba tie pona nini kolela passer le kaki. Ya de fois mona so total na ba Afrique na biso condition kotika na lupango mo lo ba lupango ça va pas. Ozotala déjà kaka image ya lupango so ko refléter bien même makambo malamu te. Image ya lupango la c'est que non sur na koti lupango vina ngo ekangama. Otano condition batu bazala mutu ata elama malamu azala te. Bana batangola kama kolongulu. Eloko kolia pasi. Ta kususo salaka na yo bien lupango kenda ko kote zaka lupango mabeka nga vina yo. E koto na kati ya prison. Ozaka na musala ekendaka boye. Ozaki na bambongo bandeko vivre no bien mbala moko prrr mbongo esili vie comme il passe. Oluka musala ozozwa te, oluka mbongo ozozwa te, okota bo ozozwa te. Bien aimé, lien pe na ba prison. L'ennemi a méchant. L'ennemi a mutako kovandele boete okanyele maboko te. L'ennemi a mutako sakana na ete aza manipulateur. Ce qui a vu na Paul na poil na yeto na poule na ye, bien aimé, a otiko bongote, a ko nyokola yo. Ti mukolo kozwa conscience que non, je dois me lever, je dois me réveiller avec décision et détermination. Bien aimé, ta la génération na biso yo. Ta la génération na biso bakambu tozo lekisa. Makamu nyoso tu passe na pasi. Omona boko bala na bino bembo vanda na libala te. Ogo vanda bofo bota kakuboka bwana kaboke ko bota lisusu likoti kote. Omona bakoko na ba bota batata
ezalaka yo mposo okendeka na même rythme. Lien ya famille ezolakisa identité na bango yango wana, identité ya famille wana yango ba bien aimé bato bakoma kotala, bato bayebi makambo bakoma kotala famille na koki kokota yango. Bible ezopekisa mwana na nzambe okende kolinga moto ayebi nzambe te. Libala okende ezake na mopagano na nani bien aimé eza boye, eza facilité. Maintenant la Bible dit izoloba na nani oyo na ndeko siko yo moto ozolekisa situation wana, ozolekisa vie wana, siko ozoraisonner nini. Esaïe azoloba siko c'est le temps de se réveiller. Réveille-toi maintenant. Réveille-toi. Vous avez dit que ma camionne est tambola malamu te. Réveille-toi, c'est maintenant que tu dois se réveiller. C'est maintenant. Tu vas bouger. Ozala mutu oh bien aimé dans le Seigneur, akokata lie ya libota. Ozala mutu oyo ako briser ma fondement ya ba prison wana o ekanga génération na yo. Oyo ko lukela ndasu bana no balexaka même situation, même difficulté. Bien aimé. Et c'est ce que tangano ce que batu tozu conscience, tamzo toza ba 4e génération, tamzo toza ba 3e génération, totele mato kwesa singali bota. Totele mato bima la prison, pe to bimisa bande kona suna kata ba prison wana. Ba prison ignorance. Ozomona comme ça ça l'assemblée na mokili tamzo tout va bien, mais yo mona kata mutema douleur ezoli anzoto. Ba pensée ezoli anzoto. Pasi pota munene zana nzote lia ko malema lembo yeba te. Tamsuso yebi metamsuso kwa kolakisa ngopete. Il y a des fois nanda kuna oyebi que tout va et tout donc c'est-à-dire que ozomona na pas ba toujours lakisa image mususu yo pozo vivre réalité mususu. Moi nakata mutema leo ozomona mnozoba ah Seigneur, qu'est-ce que moi je fais pour na subir ma passion yo? Nini ngana sala na futa nyonga nanta msoza na innocent lokola bana Israël. Bana Israël bakenda ki na Egypte, bakenda ndika ko somba biloko akoleza ki Joseph mutamema bango kuna. Basala ki loko mabete. Bakenda bango ka ko séjourner. Bakenda na bango ka ko somba biloko. Ale lelo batikala kuna tamso ezakana ngana yo zano innocent. Mais au kotaka place mobo ekanga na prison wana. Okoma lelo esclave. Combien des années pendant 400 ans? Bana Israël na kata Egypte. Oba merita ki na bango ngote. Na kata souffrance. Bakoma kosala ba makambo force. Bien aimé, les gens na kata prison. Oba no sala makambo na force. Kako zo force et kaka. Parce que bazo donc zo sala selon guna ote selon volonté na yote. Ozo forcer kako zo forcer parce que bazo tino misala zala ya poids na yote. Baso satsu makambo baso kimso bambango baso tambusa partout parce que eza yote eza na volonté na yote. Ozo sala kati ko sala. Ozo sala kati ko sala yango lelo balia batu belé surtout génération oyo. Basa lié na balia famille. Basa lié na kati ba prison satanique. L'ennemi akanga bango na ba prison tam su se tamboli na ezaki malamu te. Et tambo si angano ezaki malamu te yango bakota biso na prison moko boye. Bien aimé, l'ennemi eza na prison moko te akanga mutu. Eza na prison lisumu eza na prison nango. Il suffit kaka zwa yo kana eloko moko boye. Ofongoli ka porte, c'est fini. Yango le Seigneur lobelaka biso chaque temps. Fermez vos portes. Ayebi l'ennemi nenga travaillaka. Na moindre porte, il vient juste pour dérober, égorger et détruire. Kokasete ke leko zana kanda, ozu nini porte, ozu kanda na yolati kanda, c'est bien, oui. Mais l'ennemi a dit ko beta maboko, oui, na manoze la kaza na kanda, en fait que na kota. Leko aya kota, yende ko égorger bino, aya ko détruire bino. L'ennemi a nani te, asa muninga la bisote. Siko l'air yo moko fongoli porte wana alo koti na kati ya prison na ye siko yeba nzambe te nani akobimisa yo po mutu aleki ezaka nzambe mutu aleki ezaka kaka mutu moko ezoseka mutu moko atelema azwa décision ke wobima tala bana Israël pendant 400 ans nani anga telema ki abimisa bango
bato bakendaki bameme bango na Egypte bakufa batikali. Bamosusu babotami bakufi. Bamosusu babotami bakufi. Génération bibe ezobotamaka na kati ya esclavagisme. Yango bafamile na biso koma obima koleka lelo. Mwasi kitoko mobali kitoko me makambo ezotambola malamu te. Libala eza te kobota pasi makambo nyonso pasi. Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, c'est le temps de se réveiller, mon frère et sœurs. C'est le temps de se réveiller. Kolala souba pongi te. Olala pongi trop. Yo me retourne la question. Combien de fois lala? Combien de fois faut pongi fouti yo? Olali trop non? Vine échanger na wapi. Vina yo échanger na wapi. Tala pose-toi la question. Tala banana bandi vina nga. Yo moko yebi vina ondengo lekisaki. Bien aimé. Sikoyo vi échanger na wapi. Yango bibelobi na biso boy. C'est le temps maintenant de se réveiller. Zwa makasi na nzoto yo makasi ese silo mona soutenu no salo comme mona nyosto tout normal. Bien aimé na oyebi so ke za vie na yo te. Vie wana zo l'extérieur, ce n'est pas ta vie. Lève-toi, va se retirer ta vie, va récupérer ta vie. Va récupérer ta vie. Lève-toi, délivre ta famille. Zala Moïse alibota na yo. Bien-aimé, revêt tes vêtements de fête. Et comme il t'a au téléma, au changer les vêtements na yo, au changer bilamba ya mawa, au longola bilamba no ya mabalati sa yo. Tamso na moi bozo mona na bien na butu mu lili. Donc eza lokola na yebite so bo comprendre nga. Yo bo physiquement oza komi mona bien, mais spirituellement oza no mu lili. Mutu mo amono ezate. Bo tutu elati nzoto. Poussière elati nzoto. Masque pezui ezipi. Tant olobela masque ezalaka bana basi te na bana mibali. Bazala ba masque. Ozomona. Bibelobi, réveille-toi mon frère et sœur. Na situation son lekisa mona mutu mususu balatiaka elamba à l'hôpital azalaka na hôpital. Elamba na ye comme hôpital ndako ne comme hôpital. Maladie esila oyo esili oyo ebakisami oyo kuna esili oyo ebimi oyo mama ti wapi bien aimé ti wapi papa zoloba ngana ti wapi ele komita ngano totelema to revendiquer na kota na prison ndenge nini peu importe la façon na côté là so ezalaki baparent na nga soki mpe ezalaki ngai moko cette fois-ci na cette même époque nazobima. Tolandi suite et fin na deuxième partie. Merci. Tolandi suite na deuxième partie et notre troisième partie. Merci. 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 Merci.